C'est vrai. Facebook a lobby. Facebook a cette tradition de dire eh bon le kutata ku Facebook a reconnaître que n'existe cette tradition là. Bon bata le kuta botika aigle vanda Mobutu va vanda a régner. Oui Mobutu a kufa de bo le kuta Mobutu a kufa régner 32 ans. Bon ça que Mobutu a sali 32 ans de pouvoir. Mobutu fait un colonel journaliste président. A joué trois rôles dans le Congo. Bobo sani. Biut bon maile rolé kabiso biso bazoba ngaglo langi naza kizengi j'accepte, je suis bête kizengi puisque même les drapeaux j'accepte. Maintenant évite que Mobutu fait un colonel, fait un journaliste, fait un président 32 ans de pouvoir, sauter 32 ans puisque colonel n'a plus que journaliste, ça dit combien d'années na Mokonzi parce que le journaliste c'est un 4 ans pouvoir du monde. Bobo sani donc Mobutu il était 4 ans pouvoir du monde, il fit 4 ans pouvoir du monde, il fit un président 32 ans de pouvoir, il fit un colonel qui armé. Mobutu ka mutu moko bobo sani histoire. Bon, on changer l'histoire dans Néni. Bon, maintenant, machine que Fali me dit qu'il fallait dire qu'il est Mobutu. Quand il parle qu'il est Mobutu, c'est comment que Babenge Mobutu dans Néni. Mobutu fait un journaliste. 4 ans pouvoir du monde. Intouchable. 4 ans pouvoir du monde des journalistes. Tolongwana Mobutu fait un colonel. Colonel Azamutu ya armée. Moutamibeko. Un président de la République. 32 ans. Qui journaliste, c'est combien de journaliste. C'est combien de colonel. 32 ans pouvoir. Ça fait combien de bon histoire parce que autant il est très zoba que je suis. Mais n'a rappelé bien histoire à Mobutu. Boye Mobutu né le 14 avril 1900, le 14 octobre pardon, Mobutu le 14 octobre 1930. À Koufi le 7, si je me trompe pas, le 7 le 6 septembre 1997. Au bête machine Mobutu a ça fait combien de temps? Il était le premier président mon quoi tout mon côté na Congo bank ça tout quoi Mobutu a bien un président égyptien so bo meke qui peut poli bo monde. Boye bien ngote. Tous au gagner ba balle pour Mobutu na Madagascar ba bête ce soir en Mardash boye bien ngote. Boye bo contredire pour falloir qu'il est Mobutu, il restera Mobutu. 32 ans ba keni bo bote les brassards les lote. Voilà le coup, Mobutu me dans brassard. Au moins tu aura fallu. Alors ba Beckham. Soit Zuka montre n'était qu'à beau Rolex c'est commissaire assez plus ça Pepsi bateau bolandi prévané boye bisanga muntu oti lo yana style lamba balata atile lo polo jean li papa fali bongo boyango bonzima muntu netati ne bonzima ngo boto comme ça to ka ba ko bazo ba fali non to lo makambo za réalité ngalo belo mo héritier na ora mo boye yana ngana kana ora mo e monda e bango tabe bisango na lo bango héritier na aura mobona ye monte que gloire longa lobango mais fali héritier na toka chez mabina lobango plusieurs fois botika fali aza ega za mukolo aza ega za aza Mobutu bobo yango te Mobutu vraiment Mobutu na ngo yango Mobutu 32 ans de pouvoir puisque botem de Mobutu président yo moko za no botam okuta Mobutu président mingi bozana bo bana sera Mobutu bobo yango na ndeni 32 ans de pouvoir Mobutu comprenez mon émotion du 24 avril ma émission bat bagangi na yeba ngote comment Mohamed Ali comment c'est que Mohamed Ali le Mobutu na yeba ngote na yebite que peni pepe mutatonga Mobutu na yebite que stade Martin da salango Mobutu totanga ba kombo po Marichel na comme Mobutu boyeba ngote ka Mobutu existaka boyeba ngote ka Mobutu exercer Mobutu existaka botanga na ngaka Kabila kato comme les akana comme Mobutu ba kacheno ka ba kan Kabila ezaka ka Mobutu na yeba ngote na yeba ngote bongo boya fali na 2020 bo mi tema mabe bongo critiquer à l'autre façon une vie ça c'est une vie que si boy ba mission façon ba vie ba so ba vite innocent assez ba vie à solo pourquoi mériter trop fêter je suis pas contre le petit na contre ce qu'on a dit innocent son ba vite a beti ba vie à solo pourquoi trop fêter facile tête à la bossabo bon mon a passé mon de bola lona tension bon mais ba dollar na ba paracétamol estomac bon mais la mili qui a maïto bon mais la poussière bon mais la comment ça fait foufa pembe auto belé bolé parce que bon problème c'est au boya mouton vivre bien Mobutu 32 ans de pouvoir parce que bon histoire comme koleka biso ya Zaïre bazo ba kizenga to za ba gloire ba kizenga ba mo bazanga ba para ba bana mo ba tanga bien te si vous connaissez bien l'histoire de Mobutu allez-y. Vous savez information, vous savez un bon journaliste qui n'a pas d'information à rencontrer, à traiter, diviser. Biso bazo to traiter information, Mobutu déjà Akufa après combien de temps? Akufa après combien de temps? Bon, une histoire à Mobutu. Biso boza boye bazayo ko le kadebu congolais. Bino tout bozana bo ganga wana banyama. Boyebi banyama na biyo tout bo finga boyebi zayo ko le kadebu congolais.
Tout ça la micro balader na bino bo finga ba kizengi bino beaucoup na page bo ça boyemba debu congolais to na zaïrois beaucoup na debu congolais beaucoup debu congolais boyemba ngo bien te mais bo biso boyemba zaïrois bo histoire zaïrois boyemba ngo comprenez mon émotion boyemba bien ngote Kabila le fils a dit que je dirais jamais comprendre mon émotion je dirais comprendre ma passion à comprendre que Mobutu a prêtre Mobutu a prêtre Mobutu a prêtre Mobutu ka fallait bien comme un pifo et Mobutu a dit président mo soka siama so lobi na président a bengi Israël si on a pesi mibe ko ça bengi président Madagascar a pesi mibe bengi président Kenya président wa pour pesa mibe ko Mobutu c'est ko Mobutu na yebite mutazaki c'est ko Mobutu Joseph Mobutu c'est ko Joseph dans na hébreu na français c'est que ajoute encore na yebi ngote ngaki zengi na rappelle nous que Joseph Mobutu ngo ba Joseph ngo ba ajoute encore ba ajouter Benjamin Ben fils faveur de l'Éternel boza maboma ba kizengi bo sa comparaison moi kizengi ka fala vani ba ke avanda boye ake corrompre pas innocent sa trophée te bo mela ba bangi to ba drogue bo finga fala sombara ba vie fala sombara ba vie on est anzima to sombara ba vie beso bino sko wa bi proposer ba vie normal bo mbaki na diamond to ki nzambe wan loko bo mbaki na nzambe wan quand bo vie trophée te bo na beti no kao je l'aime beaucoup I love you bo na sko za ibaki na krakayo na linga ko makasi fala lo bango clair to sola raté odingo salo mo na ko beta li solo no bongo moni ekuna to sola raté bon nzimi sa fali kamwani mon kanga fali ndoki na 20 ma no se mo simple ba voter te kongo la vota ka bi bo vota bino kongo la vota ka kongo na ba voter bourna bongo wanga na bo même sa fali kuluzu bo ba mise combien kongo ba voter innocent parce que la vérité aujourd'hui fali c'est un sorcier parce que il me sa quoi oui bi wakasa innocent ngazo voter sûr que nous ça n'inga voter na combien de ministères Congo va voter innocent to bande pour na numéro 1 ministère numéro 1 c'est na ministère souka ya souka yemo innocent na voter innocent bo ça va vote na ministère va vote que moi j'avais voté innocent bo zata bo voter innocent te bo voter na Congo la voter na te bo critiquer muto muto déjà ba américain plusieurs fois innocent il y a le nombre de vies puisque fali ana ba bonheur le ka fali mais sera ba Facebook ba YouTube ba abonné ko le kafali bon on a ba problème à mitubo limbisanga bino bozanga ba conscience Mobutu déjà fianton le roi fianton kasi ana histoire à sala koleka boye bien ngote Mobutu a connaît liki te innocent produit superstar ça superstar bon boye ba innocente innocent ça akena superstar ma fali ba ndo luki pas que quartier la tête innocent ndo luka musala ende monte bon comparer le on comparer tout ça va comparer ba buzo bon ça le passé Mobutu c'est un colonel c'est un journaliste un colonel c'est un président de la République innocent otigo maye boluki botie na superstar ba voter na superstar kutu akona tunaka po ani botie innocent critère ne la que mon famille na superstar chitu ba longo pour ba voter ki ngate akon kuta kama comment innocent mutabimi boyebi histoire ngote bo ngana poto biso za na kote mangamba superstar boyebi ngote to superstar ebande akon na regreta po innocent mutabimi boyebi ngote akon na regreta mangamba ya innocent regreta makambo nani ya garçon soki nani soki paluku a regreta kon na bima makambo Congo za soriete comment batabisi ba bima te ka innocent on la soutenir batagoma batambo pa innocent bana superstar ki na ebi histoire anate nous sommes bien le fiston boule. Tous ont assuré nous sommes bien Michael Jackson. Fiston boule était standard. Na yé bien ngote. Bon bon nzisa mutu bon baba buzo ba fion to gloria ba merci na mituna bino. Nous ça ba banga bino. Ba banga no ba gloria comme mukala fali na ndimi na za mukala fala mukolo ke za mukala mwana innocent mwa muke. No simba innocent sakite. No simba innocent sakite. Nga gloria no simba innocent sakite na no simba la fali sakina ndimi. Amukolo papa ajayaya papa espérance makambo azana ngo to Mobutu kana espérance makambo bele to emba debu kongolenga na bino abokoya to emba debu kongolenga na bino bokoya innocent no yemu kana ajini na ajini 97 sa botani na 97 na ba janvier a mois na sera Mobutu parce que Kabila le père quand il le 22 mai 97 so botamika na janvier ti le 21 mai au mona Kabila le père te au mona Mobutu to innocent so botamina ba janvier février mars avril mai na ba ti le 21 mai aza mona fali
tu fais ça quand ça fallait aux alikolote soit bote bindela musu na 97 ba jouer à mon akabel père suko bino tu boganga na bana série ni bana sera Mobutu boganga ke Mobutu de akufa ke bomba ba vina bino to ndima bino bokoma bibembe na ndima na po nga bote ma sera Mobutu na boya ngota Mobutu le président soit là tu boganga mutapisa so Abakos na chapeau na lunette comme na canne le roi du Zaïre bon le roi bon na problème mutu ba changer histoire te histoire c'est une science qui est étudiée des passé de l'homme autant c'est histoire c'est une science qui parle du passé de l'homme boyebi histoire signification histoire et ça deux significations de sol histoire c'est une science qui étudie des éléments passés de l'homme histoire c'est une science qui parle des éléments passés de l'homme boyebi bo changer histoire à histoire te bon changer histoire éthique à l'internet mais autant ngaka yango kesi moti ko die ko quand autant ngaka kesi basera Mobutu to yebi makambo so botanga makambo de botanga zoni to on parle de Kabila aujourd'hui Congo et baby on parle de Kabila aujourd'hui Congo c'est l'autre on parle de ce que d'aujourd'hui Congo bakanga Gombe autant on va na basera Mobutu zara ko obenga Congo obenga Gombe kali pour que Gombe za problème le Congo Gombe beba boza lo kuter vous ba fana kwiti bo lo kuta botika ko sabatu naza mwana sera Mobutu naza reconnaissance na Mobutu ya Zaïwa dala pe oui to yemba Zaïwa debu congolais ngano to yebi yango te boze belon boye ba debu congolais te bozo ganga bo cha minoko Mobutu akufa bon ba problème mi tout bon mais ba banga ngo abino kitoko te bon mais ba banga ngo fala sa bino mo watu boni bo mo bo kene wapi bo kene mo batu wapi batu to bokumsa ba koya kana échec qui est qui va te Facebook va tout beaucoup ça va quoi ya kan échec va tout sanzola bo bete ki milolo wa akolia mona fourchette nzamba la tibino défi sia akoyi ndako de mutala la kana muto ke sika ko tsaka lola te pa mutala la ka ebi yango ka ko kota ndako na elanga mena mbula te no so ki na loyengo mona trufango elipati yomo oyemba otelemino na coin osali lokote yo pe ba pesa yo moko yemba kyango inoso sala ni po mériter ba trophée wana kana nzembo yembi ko nzembo ne tala mi pono te na diamond tolo ba vérité ba tala ngo pona diamond po yembi na grand mobo ba tali yo ba nzembo na mo ko na ba combien de vie parlons maintenant sur ba nzembo na yo mo ko na ba combien de vie ba nzembo na mo ko na combien de vie banzembo na yo moko innocent yo bando beta makamba millions de vies car na makamba diamond yo moko na combien de vies to comparer nzembo ema diamond nzembo yemba ceux qui yango na kosala yango et ça combien de vies tu vas comprendre batalo na aura ya diamond toi tu vas chercher diamond a cherché Fali faut faire la différence yo luka diamond mais diamond a luka Fali diamond a une grandeur à Fali to yo koza yo to ngo combattre mutu mo banda ba niveau mo bona ba carrière ne monte ko bosa na histoire te mundela ngana wana mundela bala mo sa munete ngana taya basa mindele na to bota med mon plat na mela se katate pona ya munene ngana mela se katate pona ya munene pe na mela ngote tayo na 15 ans so na ye munene kam ke kuna sili na ko ya munene parce que ya munene pe ma ya na ko me bembe na mbetu pa ma no sima te mo bala ozo nga mbana pona za munene makasa benga nga tubi na ko mama akulu to esiba te mo nga na makolo x nga makolo zave lora bon ba problème mi tout na nga rappeler no ka bo ba ke Mobutu en sala 32 ans de pouvoir bo ça na 32 ans de pouvoir tout monde il était il fut journaliste et fut un colonel toi rôle wana mutu mo Mobutu a joué ngo fali pour moi ba il est le king Hassan il est Mobutu botala ka biloko nyonso na makila Mobutu na nzoto parce que baza ba même mboka Mobutu boyeba yango te fallait ba mboka moko na Mobutu to makila zo réclamer le sang Mobutu zo réclamer na nzoto fali yanga mbenga Mobutu aigle otana muskata na likolo aigle atala likolo imone akombe azana nango mone soso to mone libata ya aigle atala likolo atala musika viseur mona nona se bana botika la bana bo soutenir mutu bobeka isimba te moke bo regretter bo voter na note mbolo balika chitu bale kiti bo voter ki ngate bo voter kate ya critère ya musique comme likolo
Bon ça bituma bato ba leki bino ko ngo combattre fali bundi bituma bato ba leki no makasi elo kwa boche dingo ke bunda na Batista kacher États-Unis bongo apolo banike oh non bon ba vérité que innocent niveau les agi kunate ba cheke ka papa nzemba sana Diamond tant ba comprendre za nzemba Diamond les nzemba ido c'était ba boy babi wasoka leki nzembuka moko yemba yo pe ba pesa ye nzembo na yete botala ba vie combien no sasa nango botala ba vie innocent na nzembo yuana ba nzembo musubo comprendre ka a vivre na aura ya Diamond fallait vivre na ba aura na yemo ko amuta makambo fallait moko makambo bo finga minonga ngata na kufa na komi na suka glo la ngaza toujours mutu modi boko te bele bo kam sang bino bozo ba danger boko te na page mutaze lo côté bo kam sanga ton aza do se kate na do lo bate parce que bino banzambe et lo côté oh bo be lo côté et glo king la reine et arrêtez bon mon ami on a nango bino boza makambo sala ma beta menaka ba vrai glo lang ma beta menaka na tikolo tala mukala mutu teti mokile badati lelo glo lang na sala ngo jamais bomoni nga sala ngo na lisa boza mikala batanga kombo nga bobosa na la lindo mais mamisa merci pour la peine lo kuta mabe chati bay mobutu igwe merci na dido Dido Richard Ramdo, je te salue. Mes vrais, je vous aime, je vous adore. Toute ma famille, le Wanjola, famille Meyonga, famille Bokechu, famille Okitangambe, famille Olangiske. Je vous aime, ma glo. Ngana za glo Olangi. Monte que dans poste bilo nanga bozo yo commenter. So na ze lo to beta kara. Bo mekano beta kara. Bon mekano beta karana tabino boko kate mboli ngabo ba vie na ngaso na vivre ndeni bo bato amitu wa boza bato amitu na kolobana nko ba le chie ki bo mote Facebook c'est tradition kuna ruseka comme let's go na ye bate Facebook c'est tradition et sopabino et douleur boyo kango boyo kangai na banga na ngate ngai elo asikeza te niaso da moto bofinga akelo moko na oluke do mwasi aboma sariana na ndimi ngamna boma sariana elongi mabe na ndimi boma sariana pona fali na ndimi nini susu bomona di bofinga ngama peka kare bomona di distante manke sofuza mapeka kare boye bangote na manke solo fuza mapeka kare na mwasa munene na 2020 ça la lisute ami de chatiba ne bele yona za muke boye bi angote bo mona mama li eta na bana baza muke oboko sabiso balo kute ngana to bota na libu plan ndira mema zemi te zemi na ngati mona bota na tiko za libu musongete lokwa city train boye bate nzambe na bino lukaze mazo ate siko ngana zo azem na pouvoir bino na bino batukela bimisa ta mwana mukela lisa babota kufela na za boye bite na lisa bat bakena maternité boti mwana baza na lisa ba mema zem na yebi gwa mabele na zem na yebi gwa tondolo na yebi gwa lilala na yebi gu ya buyo na yebi gwa pilipili na yebi gu ya ovimba manko na zemi balo kute na ngolingo tia coronavirus na mno zemi coronavirus na olingo tia zemi balo kute na monde lo mobala mano sans préservatif na fia bonga yebi so malade leki coronavirus plus que sida maladi kaso koso bat babani mbango ko za sida mutayebi te mais so koso bat babani mbango baba talokuta bokasi bakambo basala nga pasi nga kuna bokana nga pasi parce que na mona ke boba bazo baba kizeni parce que na page na bibo mona nga tumi ba page na nga bokota bokota na page na nga ba commenter bino so boza bata makambo boko bimana bana mikete mwa mukebo ya nga bimana ba minute ça no passe parce que wana mobile na mina échoué nga bimana ba minute ka mobile so nga na 30 ans faut attendre 33 ans faut les kanga tata na ina noto 2 ans ata 2 mois to 4 mois na bimana na minute bana ndo za kiglo na malongi mabena nga bonga longi na mabena nga mobile bima pa biso abalanga longi mabena nga mobile changa zemi azwa charge bo walo batalokuta baba talokuta makasi nelongi mabena nga rêve leader na bino za rafali siko nga na solanga na fali glory olangi kombo na ngesone no glory olangi ena signification glory yana olangi yana signification na boba kombo ba lesbienne biso so bi kombo mo baza kombo mutu to atanga na lisa tanga azanga mo mkia bi kombo wana za kombo ba lesbienne ya za kala nanga ile ngone za ba lesbienne nga na afia misapite nga na afia chuchuchuchuta
Désolé à mon agence privée, désolé à mon agence privée, désolé à mon agence privée, à la moto la respect. La ligne d'ombre, je te salue, ma banga elote. Oye ya eya, na banga ka elote, ngata moto yo, bina nga glo na ombo, ya. Oya nga kuna msa mi chopa kufi mo ki fin du monde komate. Bosko yo comme ça na fin du monde. Yo nzele aéroport. Boma boma bino no so bi banzele aéroport. Bino bo banzele aéroport. Bino ne banane. Bino bana Macron, to ba bino bana ya reine Angleterre, auto bino ne ba flama. Bo ba za lo kuta, bo ba ta lo kuta makasi. Tabino manque a fait beaucoup n'importe quoi tika ba famille no na ba fait ba beaucoup ta ba pacha bo no repoto ngaso ko yena ko yela yo nga banga elote na banga ke loko te na lobaka oye libo oye na 12h juste za nzambe oye na 12h30 na yebite na yeba te kana bota mwana ngana Congo pa ni pona loba no ke lokasika na mokilation za la te nyonso salema nyonso bo finga ngani na liste ba mineur da bomona moi bimana minanga minanga mobile na ngafuza kamkona nga pona peso ba respect at ozana mbongo tuza mkona nga pona peso ka respect e bata ba ke gloire mana mobala mukolo mobala mona mukenga mabeta menaka madani shako mama Alphonsine ya mire o mona ngate inosa zuite na loba te pona ko mababa plus banzambe basi mana sepa abimana mama abino. Oui, Inosa a échoué. Bourna Mtazui, félicitations, l'artiste, c'est toujours l'Afrique gagne toujours. Bon, ça fait son baba trophée, Wanat. Bon, ça fait son baba corrompu. Bon, moi, ce que ça passe que ça meilleur. Comme il m'a trophée, li pendant que batté. Bon, moi, on ne peut pas fallir. Les news de cette bango fala mérite ango. C'est pas facile d'être parmi le meilleur. Ta famille, le meilleur restera le meilleur. Bon, comprendre que ça facile, il faut beaucoup bosser. Vous pensez qu'avec une certaine. Puis, un fan, un vrai, va faire les côtes. Vous pensez que ce que ça dit un moment, on a une meilleur. On a le coup, on a un zoan, bisou, bye. Et c'est bien passé, na fait que bon ni manga mutu moko boso mutu moko boye azan elo komo bokatine ora prévaner so fala bi kabilo so tema bo répondre fala des ali kamba banda kuna c'est loyer kuna ali kamba kitambo c'est loza mona kitambo pas nous en banda so mo pas na banda pour so mata terrain na kitambo te c'est le faut so normalement so yeba faut so mo pona kitambo pour moninga bi ali kamba banda le obi ali kamba kitambo so pas comme kasi c'est le na nenga logique ko beta makamona ka bonzima aura mutana aura mobo ya solo muta mérita ba trop facile c'est fallait c'est pas facile être le meilleur aujourd'hui fallait le meilleur ba so ba yebi bonika ko critiquer fallait ko critiquer mon affaire nzambi azanzambi taza mutu za étape naï c'est comme aujourd'hui biso to bi ke ko fait le vidéo rumba c'est Kofi bobo yango te fallait c'est le fils de Kofi Olomide bon contredit biso te bi bon ni ça fait du camo bon moi mo quoi bon ni ça biso ko ça c'est une bon cleanser mon squad ma meilleure attention en Afrique mon ennemi meilleur yo na méritant comment on appelle que garçon a sombi trophée boganga tipo il fallait somba bo parce que garçon a sombi trophée na c'est qui Facebook est traduit en nino. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandinyoso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque toko, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a un danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakalina kelengi ya combat, Congolais TV, vraiment, ngamu la zana, chaîne de kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc on va ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.